Kinshasa, Congo, Brazzaville, ba diaspora, bisika nyonso partout bozwami. Na pesi bino merci parce que bozalaka ebele na kolanda magazine Bonda Ekolo oye pesa kabino ba information ya kitoko e kambami pa na yemoko les grands DG valables Alain Dewa. Tofongola magazine na biso na élément oyo boye ba ke ba FRDC baza ko dénoncer attaque ya ba M23 oyo ba oti ko sala contre ba contingent burundais oyo ba yaki na Nord Kivu to landa commentaire ya Alain Dewa. Ezalaki mokolo ya lundi 6 mars 2023 na Mumbambiro kuna na Nord Kivu ndenge porte-parole ya FRDC ya opération Sokolade lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume alobaki yango mardi ke ba contingent burundais oyo baza déployé mikolo oyo na province ya Nord Kivu na cadre ya force régionale ya EAC bazalaki attaqué na ba rebelle ya M23 oyo bazali soutenu na armée rwandaise. Attaque yango ezalaki beaucoup plus ciblé na kaya ba déplacé pe ya cité oyo eza zinga na Mubambiro. Ba rebelle ba ichizaki ba mortier 32 P120 kutu esali ba dégâts ya makasi oyo akopesa ba détail na bangonga oyo eza koya. Abagizi lisusu ke ba victime bazala ba hôpital ya Goma pe ba disposition ya kitoko pe ya makasi ezwami pona kokotisa kimia pe sécurité Peya kozongisa autorité à l'état na parti wana ya République démocratique du Congo. Topesi kaka ba courage à FRDC po baza balongi biso Bonda Ekolo magazine d'actualité. Toyebika ke masolo oyo FRDC akolonga po eza mabela bakoko. FCC ya Joseph Kabila baza kosenga suspension immédiate ya processus électoral oyo eza dirigé na seni ya Kadima tolanda lisusu commentaire ya Alain Dewa. Ndeko ya Congo yeba ke famille politique ya ancien président de la République démocratique du Congo baza kosenga suspension immédiate ya processus électoral oyo ekofongola nzela ya ba élection présidentielle pe législative le 20 décembre 2023. Selon FCC, ba opération oyo seni ya Kadima aza kosala eza corrompu. Ba sengi d'abord sécurité à est est totalement rétablie pour permettre l'organisation de l'élection et salamana étendue mobimba la République démocratique du Congo. Boye Baké, FCC a rappelé que la Constitution de la République démocratique du Congo est koloba clairement que tout Congolais oyo a comme un âge à voter, a un droit à participer à l'élection pour appuyer les dirigeants. Mais ils ont la passi dans le contexte sécuritaire ya lelo oyo ils ont le manambo kanabiso et ils ont permettre près de 14 millions ya ba électeurs ya est pour s'enrôler en toute sécurité na bisika oyo bazwami. Elongo na mwana mboka Emmanuel Ramazani Shadari, délégation ya Front commun pour le Congo FCC na Mokuse, bazako accusé pouvoir en place na intention ya ko organiser fraude ke ba komi ko enrôler bana oyo baza mineur na âge ko enrôler même batu oyo bazala kate donc des personnes fictives pe kopesa mutu moko bakati électeur ebele bakeli susu musika ya kolobake seni aza même pas na contrôle total ya ba machine kutu eza même na ba personnalité politique misusu ya union sacrée bazala ba machine ya seni na bandaku na bango na yango ba rappeler que ba moyen ezana nou ya kotia seni moko ya kitoko pe crédible kotia pe cour constitutionnel moko oyo ekozala impartial pe mise en place ya ba cour d'appel na ba province nyonso ya République démocratique du Congo révision ya ba article ya loi électorale po selon FCC ezalaki modifié avant promulgation pe ya suka mise en place ya territorial oyo ekozala composé de ba fonctionnaire de carrière ya l'état yango biso Bonda Ekolo magazine d'actualité dossier oyo est vraiment à suivre tout ça côté la potolingi Bonda kitoko ebetama de manière que 2023 ba élection esalama kitoko biso awa to betika Bonda tokende kuna na Sud Kivu boye ba ke gouverneur intérimaire ya Sud Kivu Marc Malago abengisi population ayeba na ko promouvoir culture ya pardon pe ya cohésion sociale tolanda élément oyo na bokebi nyonso.
Gouverneur intérimaire ya Sud Kivu Marc Malago Kashekere azali ko inviter population ya Bukavu ayeba na ko promouvoir culture ya pardon na ya cohésion sociale. Alobaki yango lors ya point de presse oyo ba organiser ki mokolo ya lundi 6 mars na ville ya Bukavu. Atalisaki ba priorité ya action na ye lokola gouverneur intérimaire pe azali ko soutenir ba député pour que ba sangana elongo pona bien ya développement ya Sud Kivu. Gouverneur intérimaire ya province ya Sud Kivu a décidé ki ko suspendre ba contrat nyonso ya partenariat public privé na oyo etali recouvrement ya ba recette ya l'État. Na yango Marc Malago atalisaki ba affaire courante après déchéance ya gouvernement provincial ya motion ya censure. Yango biso awa to betisi kambonda. Na justice esengeli boyeba que procès en flagrance contre député Edouard Mwanga Chouchou ezokoba na Kinshasa na capitale congolaise liboso ya haute cour militaire tolanda élément oyo. Procès en flagrance contre député Edouard Mwanga Chouchou ezo continuer mokolo ya mardi 7 mars awa na Kinshasa na capitale congolaise liboso ya haute cour militaire elongo na examen ya mémoire ya ba avocat. Président ya Congrès national na oyo etali défense ya peuple CNDP na Mukuse, parti membre ya Union Sacrée, Eli ya Masisi na Nord Kivu, bazali kolandela ye pona haute trahison, liboso ya l'État na détention illégale ya ba arme, pe munitions ya guerre présumée oyo ba découvrir na ba résidence na ye na Goma pe na Kinshasa après ba perquisition. Na audience publique ya lundi 6 mars, ba avocat na ye ba présentaki liboso ya ba juge mémoire unique na bango oyo bazali koboya procédure ya flagrance pe ba fait allégué. Ko préveni na ye officier ya la police oyo bakangaki na Goma azali pe identifié na même audience oyo. Na yango esengeli toyeba que d'après ministère public, président ya Congrès national na oyo etali défense ya peuple CNDP, ancien milice armée ya Nord Kivu oyo ezalaki transformé na parti politique na 2009, Edouard Mwanga Chouchou azali suspecté depuis ba année ebele na ko alimenter ba rébellion ya ba fond ya société minière ya Bisungu esika wapi ye moko azali patron. Yango biso awa to betisi kambonda. Magazine Bonda Ekolo oyo epesaka bino ba information ya kitoko eza ko bengisa ba jeune leader nyonso ba ya kotalisa ba vision na bango na invité de la semaine oyo eza tranche monene to fongola yango pona bino. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo oyo etali développement yango. Magazine Bonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ba vision na bango botala bino moko to message koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yonde ko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Bonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo ba confirmer ke oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa pena mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pena idéologie po ba question esalamaka ya kitoko ko permettre ke moto na moto apesa sa vision na e population emona yango bona na somo eloko oyo pona yo oza jeune leader olobi oza jeune leader ya Kimbanteke soit développement nini oyo olingi o apporter na commune ya Kimbanteke. Ok, merci pour la parole. Le coup là tous bana ba vrai bana ya Kimbanteke en tout cas tu s'est décidé que cette fois-ci nous en a posé à bana yande ya Kimbanteke o ayebi pasi ya Kimbanteke ayebi douleur nini ba mama to ba jeune ba souffrance na Kimbanteke. Donc en termes de développement il y a les besoins de to yeba to en a to sala to makoki ya ko sala la force négative. Et derrière, on a même suivi comment est-ce que moi, Tilo Motiseke de Félix, comment est-ce que pointa qui du doigt
moko général il y a Kenya de manière que monsieur ba Congo il y a que soutenir Congo et non il y a que soutenir M23 ils allaient aussi parmi questions eux permettaient que population Bimali Banda barricade et autres tout cela mais yo état congolais c'est aussi réellement que vous avez partager douleur voilà tant on a qui acte voilà quelle a été ta réaction par rapport à tout cela? Bien, des journalistes, bon, concernant Force et EAC, je me suis dit, il y a un sérieux problème en cannabis. Je pense que... Nenge kaka bozali komona, wala pe bazaba leader, o babi pesi ming na développement, de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana, soki olingi ozala prochain. Yeba kobenga biso pour permettre que to yamba o kitoko, ola kisaba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po. Yango nde ezali base oyo ko permettre que ba pesa confiance. Yango magazine Mbonda Ekolo, to betisika Mbonda ba leader solo. Ko voyager na mikili ya poto et comme lango kuna jemuke na quick travel visa to landa spot publicitaire oyo. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Congo, onyo kwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa, eye po na kopesa solution na ba problème na bino, po boleli mingi pe bonyo kwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na quick travel visa, oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick travel visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso quick travel visa aza kosala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez voyager au kende poto kende na 5 continents où ils habité. Yaka na quick travel visa. Dossier na yo et kozala traité na professionnalisme. En tout cas, toza ko assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que o toza koloba toza na connaissance certaine, avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na quick travel visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Donc continue magazine na biso ya mokolo ya leo na communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique.
Ancien bourgmestre Yangaba Tele Mukwanga Mabunda bana ya Mowei pe libota mobimba ya Madame Titi Kadisho oyo akufaki mokolo ya vendredi 24 février 2023 na malade moko ya mukuse bazali koyebisa na bami et connaissance que programme ya kokunda nzoto ya Madame Titi Kadisho pona bokundami ekosale maboye veillée mortuaire eza confirmé mokolo ya jeudi 9 mars 2023 na Palais Royal na Kianza commune Yangaba. Vendredi 10 mars 2023 sorti ya nzoto ya Mowei na hôpital mère et enfant ex Bobila Dawa pe enterrement ekosalema na cimetière ya Ntsele Bambu. Recueillement ekozala na église protestante de la CPK oyo ezwami na avenue Kianza numéro 63 quartier Mpila commune Yangaba. Communiqué oyo ekomela mutu nyonso oyo ayebi Madame Titi Kadisho Tele Mukwanga oyo azali ancien bourgmestre ya commune Yangaba tope bandeko na bana ya Mowei Madame Titi Kadisho oyo atiki biso yango biso magazine Bonda Ekolo to souhaiter famille mobimba pe ancien bourgmestre ya commune Yangaba Tele Mukwanga ba condoléances na biso parce que ezo sala pasi toza ensemble longo na ye yango biso to beti kambonda. Commandant Patrick Dipiarando azo continuer musala kitoko kuna na route Mokali azo kanga ben civique o bazo nyoko la population na Kibanteke tolanda élément oya Alain Dewa. Aza toujours ko continuer ko sala mosala na kitoko yako kanga ba incivique oyo banyoko la population ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi yenani le commandant Patrick oyo ba mesana ko benga na kombo ya Dipiarando po amesana kosili saba incivique mingi ba kuluna ba miibi tope ba assassin oyo ba mesana ko créer ba désordre na quartier Biela oyo ezali na route Mokali na commune ya Kimbaseke botala bilenge oyo jeunesse oyo esengeli ekumba Kongo ya lobi bango yoyo ba mipesi na misala ya koiba ya koboma tope ya kobotola yango le commandant Patrick Dipiarando le policier le plus compétent oyo asilisa bango mayele côté oya Biela tala ndenge akangi bango inde a présenter bango ye moko liboso ya caméra ya Mbonda Ekolo liboso ya société ya Nyaka boyoka ndenge nini abetisaki Mbonda. Merci d'abord to benga bino pamba te to benga bino po botala makambo nini o police azo sala malgré menace eleki de auditorat militaire to bengi bino atwa na société Biela Dipiarando dans la société Biela Dipiarando ezana Kimbanteke de pas moi na mboka le commissaire supérieur de l'office ba moko visa o ya pesa ngai ngwende ya kucoiffer awa na Biela. D'abord nous allons remercier inspecteur provincial Villa Kinshasa moi na mboka le général Sivano Kasongo, remercier moi na mboka général Amuli, remercier ba kontina ngai ya district Dieu donné Kangambila o ya pesa ki confiance na major na biso le commissaire supérieur adjoint l'office ba moko visa pour pesa biso pouvoir. To bengi bino botala nazalaki te moi mikolo ebele par rapport ya menace ya bato auditorat militaire. Auditorat militaire elingi te tokanga bakolona. Auditorat elingi te biso tosala musala na ebite. D'abord nous allons nazo senga na ba konzi ya biso ya justice, ministre de justice, non senga na ministre intérieur, non senga na Dieu donné Kangambila commandant district na biso. Nazo senga na inspecteur provincial Villa Kinshasa mwana mboka le général Sivano Kasongo. Police ceux qui moni commandant sala musala te za faute ya commandant te. Menace eleki. Ozo mona oyo. Grand colonel. Oyo zo mona oyo. J'espère kombone yebani. Oyo. Bazo benga e Benzema. Yene mtakotela bananda kwa buka kabanda kwa bata. Yaboye esali vraiment pasi to ebite soki Kongo ya lobi tokotonga yango na banani po jeunesse oyo sekele ekumba Kongo ya lobi bango yeyo balula na bango machete yango
tokosenga na bino ba magistrat tope bino ba ebomesa kosambisa bango bozwa pe bana oyo botinda bango na esika oyo esengeli bakekolia vungule po ete ya bango ke ya koluka kobikisaka bango likola ba corruption kozokisaka bango boye bakeretuna bango bazokelaka la police na baposition ya mabe kutu bakoma kokana me baboma le commandant Jipiarando yango esali kitoko te mabe makasi bokanga bango bake vraiment angenga buluo tope wapi tomona bango lisusu te biso mbonde kolo tobetisi kaka mbonda. Tokende na sport, ba dirigeant ya ba club baza vraiment déterminé ya kosala ba démarche pour na sauver championnat national ya football to landa lisusu à l'aide wana commentaire. Et Katalango, depuis novembre 2022, Ndeko ya Congo yebake et salama be makasi po ba amoureux ya football ba koma vraiment ba na bisike po ba yebi lisusu te mokolo nini bisengo ya ba stade ekozonga yango ba dirigeant ya ba club ba sanganaki ba komi koluka kokutana na ba kozi ya mboka po na koluka ba mécanisme nini esengeli kosala po na ko poursuivre championnat oyo esi ekufa kala nyonso oyo eza résolution oyo bazwaki na kati ya réunion na bango entre comité ya gestion ya linafoot na ba membre association ya ba dirigeant ya ba club ya Congo ADFCO na mokuse pona bango démarche yango ezali basé ya ba série ya ba réflexion oyo basali ensemble mikolo oyo tellement que ba mituni ba question mingi ya koluka nzela ya kitoko ya kolanda pe démarche ya kosala epai ya bakozi ya mboka pona ke situation ya championnat national ezala lolenge oyo ezate ndenge ekomi lelo yango bakalike na semaine prochaine ba décider ba aider bango ya koluka kopesa solution ya malamu pona masolo ya bale awa na RDC ezonga kitoko. Selon Bosco Mweu oyo aza président ya gestion ya linafoot ba démarche oyo linafoot na ADFCO baza kosala eza na cadre ya relancer championnat national oyo eza na perte ya vitesse depuis un certain temps pe abakisi ke fédération ADFCO ba proposer un certain nombre ya makambu oyo linafoot akoki kolanda pour que championnat ezonga kitoko population oyo balinga football na ngamu na bango pe tellement bakoma bana bitike epesi bango toujours pasi ya komona ndenge ba club na bango ekomi koza ba défaite likolo ya manque de temps de jeu parce que championnat ezalaka lisusu te yoka ndenge babetisi mbonda liboso ya caméra na biso omoni lelo oyo soki foot baby awa na Congo topesa faute ya gouvernement ministre ya sport nde toza lelo banda kota support omoni sport omoni ekoma pito pale l'équipe lelo nde tozotala lelo l'équipe ezosala eso eloko te même ne baza kosala entraînement pamba baza asali entraînement sa match sa quoi équipe ekodéveloppe te bajoueur bakoma kilo même bachampionnat ngoni championnat bazobeta awa akati championnat akati yango pourquoi akata championnat po il fallait continuer asilisa yango mutu na mutu abake nga nazalaki boye nga nasukaki na boye nasukaki na boye mais lelo tozomona championnat ekatani tozoyeba biti nango te tozoki calendrier ya championnat ezoya eye te jusqu'à présent bazokoki bakomi fatigué tala na partout ezala Mazembe 0 Vita 0 Daring 0 Renaissance 0 kutu ne parle pas au Batikali babana ko homologuer yango mais lelo soit disant que babongisi stade comment homologuer yango te un pays comme la République démocratique du Congo ezanga stade donc lelo yo para que robeta na stade ya un individu est-ce que bozo trouver yango normal donc gouvernement na biso eza incapable yango wana batia bato yo baza mieux placé po bayeba ke eloko oyo fo ezala boye po lelo oyo bamboka mosusu mbongo ezokɔta mpo na football mais biso soit disant ke toza bamoure ya football ata stade moko homologué te boyeba ke lokola championnat national ebeti mbonda ya mabe na niveau ya plan international ekomi kobangisa po risque eza ke kota ya 4 clubs oyo tokendaka na ba interclub ya CAF ezala retiré et surtout que mboka lokola République démocratique du Congo eza kozanga même ba stade ya malamu oyo eza korépondre na ba norme ya FIFA esali soni
pasi pe mawas neti kaka ministère ya sport et loisir ezalaka te na mboka oyo bozalaka pe na esprit ya kodémissionner soki omoni ke okoka te est-ce que esala osoli te otala biso esala osoli te vraiment tala ndenge football ekufi oza komona to te toyebi te soki esengeli tokende kaka boye na Congo po biso vraiment monda oyo ebetami mabe makasi vraiment tolanda rubrique na biso ya mokolo ya lelo pona nini boye alede obeteli biso lisolo nini nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko pona nini boye ya lelo tozolobela pona nini boye peuple congolais azosekretove te na mboka na ye bon pona ngai nakoloba boye problème grave toza nango eza gouvernement na biso azwaka charge ya ba petit peuple te to na mboka mo auto vivre presque biso nyos tozalaka ba chômeur mukie baza engagé to vivre na bateau 10 jours na taux 10 jours on peut-être muto se retrouver à azwaka moyen âge mo ya mukie alinga ke sombelo kuna dollar ekomaki na boye premièrement dollar ya non a prix fixité. Deuxièmement, la tarification à biloko muna mutate ka eloko selon prix ne oya lingi. Koto okuti loso ekoza la 1300, lobo ya boye komi 1400, lobi anakuno mona madesu ekomi 4000. Donc peuple a komi ko souffrir tina niveau mo oko simbata mbongo mo bata 10 000 francs na maboko bo ezo peso lisusu te. Donc c'est pour cela le gouvernement faut prendre conscience ya koluka kokota ordre na pays. Baza ba compétence ça veut dire quoi? Baza batu moko boye ba milingi peuple congolais te parce que ceux balinga qui peuple congolais le peuple congolais faut se retrouver tous se retrouver te pour balingi intérêt ya bapaya preuve année okomona mutu lokola indien ayena Congo to chinois azofuta mutu na mbongo oza compétent mais lokwa azofuta ba taxe à l'été belé l'état zo permettre kaki mutu wana invertir na mboka na okomona lisusu bwenga na bike na bamboka bapaya ezalaka bato loko baza bapaya fu batonga kaka na baville banini mais lelo ana Congo bendia bakomo tonga tina basite po peuple se retrouver ndenge nini or peuple saka marché moto benga ya manœuvre akosoma pana bango na 1000 francs tango ena cité ateki na 1200 parce que yo moko muto 1000 francs oyede okomo teka na cité po peuple ateka nini caricature ya mokolo ya lelo ko continue tiri JC Demba azo continue na kobetela biso masolo ya kitoko Ingrid Mateta. Likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko tiri JC Demba abete biso mokolo lelo bino moko bomona surtout bamibi oba mesala koyiba ba mama basaki bakabelo to pe biloko ya ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali pe na bayaya bazaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kulu na yo moyibi toko kutumba yo okokufa lelo zela biso wana dotumba ye libela bayaya pe badeside batumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre essence pesangaka te yango wana pe na limeti batumbi moyibi mais esali pasi makasi na décision bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala loi bango mo parce que tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te mais esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge pe komema ye na acquis de droit yabo esali pasi yango yo ndeko mobali tika via kimoyibi tika via kuluna tanenge suki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa penza biso tobetisika mbunda. Célestin Kolongo, jeune leader abakisi mvula moko mokolo ya lelo biso na magazine Mbonda Ekolo to souhaiter ba joyeux anniversaire. Tala ndenge tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo. Merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele bosalaka biso confiance parce que biso awa tokosaka bino te tolakisaka bino makambo oyo eza ya solo eza ko passer na monde entier mobimba pe surtout na République démocratique du Congo. Bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel yango ezali seul moyen oyo bokoki ko soutenir biso. Bo benga biso na ba numéro oyo eza affiché liboso ya ba poste téléviseur na bino yo mutoza na spot publicitaire na yo
oza na page rose oza na élément na yo olingi olekisa mariage na yo benga biso tokoyamba yo na esengo nyonso ba mama toza na mois de mars benga biso yo mama olingi otalisa vision na yo olingi olekisa tala na yo bamona yango na mokili mobimba yaka na magazine Mbonda Ekolo tokoyamba yo na esengo nyonso na sima ya kamera ezaki Ingrid Matete appelle le grand DG à l'Edewa ngana bino tokutana mbala ya sima soki Yesu Kristu akozonga te.